Karine Botanga déjà. Karine Bolo ba français. T'as journaliste. Comment on a papouchi wana. T'as journaliste. Et comment on a papouchi wana ndenga mabete. Bana poto boyebi moto atangaka. Ozomona Karine ayebite pas ko komana ya Karine yaki mwa passe. Moto bande ko régler mon texto na ya wacha ba millionnaire. Abir mtando salon. Le ma benga abir sel moi transfert ma sana place ça. Lydia Kapajika imangengela. Publication ba site na ba page na c'est abir. Page wana muta aya muta gera page na ramondele. Ye musane ka ko kuma ko poster photo emsu kombo arobenga po yaki na chambre 1 ngade. Janvier andeni. Bakali omoni nga na vanda pembe na Karine na yebi o se passa kama kamonio surtout ezoleka oyo omoni Karine Mokonzi o bobenga Karine Mokonzi mikolo ba pe do pese ko mbeya fi oyo penda ke oui oyo ali bobenga Karine mbeya azana place au vanda te azovanda ka place ana place na poto bi avant na ndaka mama na sala vidéo na ndaka mama na epoto nzima mama na kana Belgique azotambola yekuti fa yamba jazz kavulu Karine fa yamba jazz kwa jazz ayesima na ye mais jazz ayambia azovanda na bandako ana Tito sente pas les cas. Tito sente bima na Karine. Na yebiso Tito sente. Ngana zo yebisa bino ozu susu nani. Nani adada pe aleka. Adada ala no orchestre Fabregas. Tikaboye. Na zo yebiso na bossa na batu ebele. Moni Karine. Omoni na ndeto vanda pina emsu année za combien 360 combien 365 jours. Ye emsu za ko za 360 jours 5 ka ya pamba. O emsu ala na bangote. Mais ala déjà na mboka mobile. Ozolanda bakali omoni ne Karine azana aka na 2 personnes na vie ne oya banga oya rivara ozomona izaka ya Myriam na la pulga solo ba bengi ka directement omona ninga oya mbang oya rivara ki so ba bengi ayi atandi toka basango boyo ake chauffeur egola eza lokuta na biso ake na ye mais azana bato oya vansa na motema ozomona ke o ba salile ba bolamu o ba bolamu na nzambe elekebele taka mutavantu 7 mois na ndako. Oui, mais là on a un zémanza. Il est kébélé. Des internautes, nous sommes clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Je reçois Janvier Mokonde. Avec Janvier, on va en parler concernant l'actualité. Est-ce que Karine Mokonde est de retour chez la team Ouattara, l'orchestre cher, à héritier Watanabe? Est-ce que Janvier Mokonde, appelé autrement Janvier Ouattara, est suspendu dans ma séance répétitive, dans l'activité nostre à la team Ouattara s'est présentée? Est-ce que tous ces paramètres-là, vous allez savoir ça tout au long de cette grande émission, ensemble avec votre humble serviteur Prince Bakali, appelé autrement l'espoir de la presse. Merci à toi de la nation Tonton Banda, patron de clébois.com, mon patron, mon boss. Puis tout manga boss, Lady, merci beaucoup à toi. Et puis la grande équipe clébois.com Kinshasa, Herman Amporo, Garçon Slim, Berger Junior, merci beaucoup à toi. Et puis caméraman le plus élancé, Francis Walla. Babi Francis Walla, caméraman monteur, merci beaucoup à toi. Et je remercie infiniment Claire Bobou, la Babyface, les plus beaux de Paris, les plus mignons, Claire Bobou, la Babyface, les plus beaux de Paris. Et puis mon père spirituel, mon pasteur. Merci à toi Moïse Konzi Viclair, Nandenge Rolandouana, Bambola Bango toujours ma pamboli parce que Yénim Tassimi France, Belgique, Allemagne, donc la communauté congolaise en Europe, vous contactez toujours au pasteur Moïse Konzi Viclair, Nandenge Hollande wana parce que Yénim Tassimi ma bondeli pour que vous se prospérez toujours. Yaouli Moucheni Code Amboka, mon vieux l'éternel code mondial, et celle Elini Code Yamboka. Comme je le dis, fidèles internautes, je reçois Janvier Mokonde qui je le salue déjà. Bonjour Janvier. Ouais, bonjour Massananga Bakali Menalinga Suba Komono Tuzo Baksana Simane Fubinga Mingi Janvier Wata, Janvier La Pulga, Janvier Totori na Yatembi. Bakomo Mususu wana pina linga ngote na pesika bamboti. Na vena nga Chil Mabaya babi Nasser nanga Nanouche. Maman na Kevin babi maman na Kevin et ça la maman na mon pe na din Kashimba telemi wana salinga ka bien na mon pe ya Myriam ba star babi mais c'est ya Mokonzi te ba komona to na te ba ko bengi wata ya Myriam wata te ya solo ya Myriam wata on ça la maman ndi bo mo benga oyebike phénomène o ya wata comme héritier wata mais c'est comme si ba te belé ba mo za kombo yango yo okomi na Janvier wata kisi njora pe kuna o njora wata o su Myriam ya la Myriam Mokonzi te Myriam wata Nanouchi Yamba, maman na Kevin,
keren babi makambo ezalaka bon bazwa makambo plus que makambo babi kombo bénédiction faut ozwa ngo ba kombo benaki ya ba malédiction faut même so kita ngo ba kombo ya malédiction e ba kombo mokonzi wana ba kombo boko zo te na vie ba kombo ezangisa biso benaki mais ngwana mtesala yoyebana te nalinga su ba kombo na sala ngo yebana ndenga mabe ko yebana ndenge ni bakali na te na fa na boisque ta ko yebana bongo ya mabe oko bima victoire te siko tala ka za stame oko va na carré ya keba oko va na carré club te oko va na métro te oko ne rompo où il hérite oko ke rompo yo mozolo bango siko tala siko na zuna siko kombo benaki oui na vanda partout beaucoup se plan nango te mais vanda pe ba place na lobiane aux appels mesures de sécurité qui va déranger parce que tant que star ba go déranger yo ti ba go déranger nga par rapport à te sala moi bien bika star so ta so ba déranger ko tuma lo bona poche pesi mais akeba keba no vanda ba biso pe lichit ba ozoki ba kombo na ya Karim Mokonde oko vanda bandal bo senti banzo ibai ozo mo loko le kasa fu to ngolo mnege pour driage ya kusakana te mais ce qu'on a comme à l'aise ce que tala niveau bo se pelate masananga les na pe na vie na yo parce qu'on a manqué même de la forêt ou aza icône na soigner na mutunya so ya kusakana te tala masi bezi mapata ba mnege ne touchez pas mais ouais tala degré to finga masi ce qu'on dit ne touchez pas mais ouais ce que biso ce que to simba Moussa Lanzambi wana yo na nani biso nyeso tuna ba renia biro to aki amfute yo bien côté mais ce que le temps to soigner ne touchez pas mais oui yango équipe nationale de Panzani bo sepelité déjà et Panzani ya sakana te kale ke chosa wana na j'ai sur target mission ta bien lingi di soute kama équipe nationale bo tsara ba kombo na ya bien lingi te nenga sana comme libre avandi ne champion avandi ne renia bira avandi ne ba nyama kon zo bana so ba natanga kombo na epeme ndenge vous sentir comment adete na maison mais kokota kutute mais ça là bien par rapport que to panzana ne touchez pas mais même si déjà ma pata merci ndenge bindo lo sambo no ndenge salam ndenge poto panzana pas te toucher qui bina moto to ko toucher te venanga shima ba na peso mode sans oublier venanga sabina wanani babi mutavanda pembe na Bercy babi sentir viana na so solo mais vous sentiez mon hier on ni ka venir à Bercy hier maintenant on est là na Bercy oh ya poto oh Kofi Abeta oh Jiba Beta oh Era Beta osomona tala niveau ya il y avait wana na bosanité mama na Paris na bosanité mama na Paris babi mama yo yebika ndeto sola na bige mikolo na bige lobo koza na Belgique na peso ba mot de place oza ba bige makambo plus que makambo babi sans oublier na ba o balinganga toujours le se dire que panda garçon plein na Katsalman babi j'avais na zakaka nesi bon que to tika actualité ni on surtout ezana maboko to benda nde musala to zwara et pas ka actualité ni on to benda mais ba tebele ba benga inga pe parce que na zoki ba appel de partout dans le monde dans Londres aussi également mboka ba mamé Miline Zemba tous pepele ambeto et puis Vicky Melanie papa na Kimberly mais ya ke Beverly Vicky Melanie avec force muta simbi Londres asala toujours na tonton Tiamuna Palace immeuble ici là déjà babi dans une semaine nous a déjà appartement na ngai et ba Clairbeau la baby fest le plus beau de Paris à Bengaïnga babi janvier ba suspendre na activité nostro ya la team wata ba répétition ba concert au Kenete parce que aux insulter mais aux autant à Congo ya wata ouais la poule ga cause nous surtout torine timé na PC ba mote place aza wana papush yo bigana papush longo longo comme Karina pesa yem ta repesa on te comment na yem papush mta pesa yem ta pesa ya okutande oh Karina mta kuta yem ta pesa te Karina botanga déjà Karina bolo ba français dans la journaliste on a papush wana dans la journaliste et comment on a papush wana ndenge mabete bana poto boyebi moto atangaka ozomona makarina yebite pas ko komana ya Karina yaki mwa pasi mutabande ko régler mon texto na ya wacha ba millionnaire abir mutando salon le mabenga bira seulement transfert masa na place ça Lydia Kapajika imangengela publication ba site na ba page na esa abir page wana muta gera page na ramundele ye musane ka ko kuma ko poster photo emsu kombo arobenga na po yaki na chambre 1 ngadi janvier andeni voilà palais na palais na ya ndako place tando footela place tando footela nana la locataire kasi yem tando footela mbongo bien sûr mais ya yete yem tando footela yem tando footela ya uli musheni bazali ba Miriam Bazali ya uli musheni tando footela pala ba na ko footela na tangiro ba kombo ba ya uli musheni bazali ba Miriam Bazali ba te bele banda ko footela lokana na pesi loka grâce la piquante de Lyon babi mwasi nde mwasi babi mikolo yaza kuna yependa mikolo yende mikolo pina na so yem ta remplacer par la Paris ya Karine te remplacer par la Karine ya mingi na palais ya mingi na Paris a remplacer ni na Kinshasa palais si ba bengana biso Tupac na peso mote ba boaka palais na nyos tout dans ça te kama na babilokos na kosaka na te na ba primo na biso o sentir
depuis que Karine a bengani on a parlé mbala mo bateki biloka parler. Bengana c'est trop dit Karine ko bengana te pa ebike mbongo na mutando futa parler to bizaki wata la poule ga koza no sato to. Mutando futa Karine parler. Ngam nando ke zo mbongo na nya sotu yebika ko bengana te tanki na saka pembe na wata songo meka ka wata tika janva fanda. Ngam nando ke zo mbongo yepo yebi. Sina ndo mba deze iner to kutina bot ba pesi na 1500 j'avais na tina push. Ce que yo ke bengana parler. Bengana ba charge à Karine. Ba bengana so ba charge à Karine par rapport à quoi? Wana wata mtalubaka par rapport à quoi kasi wata luba par rapport à quoi yem tayana bisuna la team ndeza la renga na ndo refe na nga wata osungo na yokuta na mutu yo avoya na ndo refe wata ngando ngana pusa nde pembe na wata ton jusqu'à occasion à travers Karine à travers on siko tango nyama ko a déborder ki to ba poser siko wata ba question par rapport ya bisabité on eza ba charge à Karine pour nga yem tayana biso ezalaka bongo eza kwa Karine ngapi na l'accès loka ba Isaac Parker ndenga ba ndeko la la l'accès Karine ezaloka Isaac ezaloka ba Isaac Parker ngala l'accès Karine nde ando la Karine ezalaka bongo ti kama mwana ngolo on a soma baso ezapeka ndenge ozo ezapeka ndenge ya rambiso pembe na wata ya mabete ezalaka bongo. Alors avant de compter dans l'actualité aujourd'hui la biso par rapport au suspendre bino na la team wata parce que vi ba déclarer moi trop ba janvier mokondi bazo insulter ba ya Willy Moucheni ba bengaki ba Claire Bobo la baby face les plus beaux de Paris ba Kenimbu ma arme lourd mutalongola inga makolo ba bengai déjà ba bi mais prince bakali ba suspendre janvier akosuka wapi te ba suspendre ngama na solo na patron très bien ils ont sala ndenge za la suspension confirmée naza suspendi na la team ndenge za la ba bi suspension indéterminée rola mugara lo na tomba bisinga janvier zonga ils ont suspension to mo indéterminé ba comme ozonga te mais biso to ozonga pas déjà na solo na mokonzi ba yali masupra yo ba chef Charlie au senti ba dadi mo la ba bi ke janvier za soda toko quitter te biso to loka ba Karine te ozomo so abusé mo lingo zonga mais to zonga so te la team yombe na lobi biso to ko abusé bongo te ozomona biso suspension na biso ezaka ke koloba oto oloba oyo président mona ke bien te ya linga makama mafinga te talaka ambassadeur suprême place ya za omona mnake oui on m'a débordé trop internet ba nini ndenge salaka ko mona on va bete bope mano bano yo no moito pe memo muki what I mom ta so décision la pulga koza no sa totorina ya tembe ozomona ye penda ke oui makambo leader na biso jamais na koki ko décevoir ye nde banana loka ba Karine bambe yambeya bingi mwana wana sœur na yo grande sœur kutu na mama ni na tata nini na mama nini na tata nini janvier wata bibi kuta vanda zotala ngabina ete bitete na tata ni na mama ni te bongo te boba ya Marianne ozobengana ya Marianne to yebaka so Marianne mokonzi lelo bomo benga ya Marianne wata ba te yende mto motinda bino bo finga Karine to yebidia ba chewana ya mi wata ko tinda biso teke to finga ozomona ko finga o biso zo éducation pa Karine ezali nake liemela ya mafinga éducation oyo ya mafinga oyo bana poto na ndenge mabete vena na Chine mabaya ozomona vena nga Sabina wanani babi mutavanda pembe na Bercy ndenge zalaka jongo sina pembe na Bercy avanda pembe na Bercy mais est-ce qu'on compte Bercy na studio mo ezana studio NG ya ingénieur Serge Kabangu le grand ingénieur Serge Kabangu bozaka pembe mo na vena nga Sabina wanani bonde lengi o senti bina ke batbo respirer poto o senti bina tala mboka ba Platini Mwindu les jeunes premier na Toulouse mboka ba Dadi Bigis mboka ba Vicky Melanie na Londres ozomona mboka ba Chandel Batantu mama Mbabi ozomona moko loka mboka loka ba vena nga Eric Divita Jésus s'entraîne motema ya mama ni na boka ba Madonna Lemba na ndenge ya Paris Madonna Lemba très fort yebiso loka ba maître lourd olympique ozomona mangembo ngana za koto olympique champion ya ressentir mutabunda na Jeux olympiques na Congo sentir na ke judo gauche droite atie na lokula ko chabo o chité ozomona ndenge ya Canada ba Henri Modogo ce les jeunes premiers d'Ottawa c'est bon ngapi na Canada na kendaka pona na jaro sentir na Didier Dakoura naza oncle nga Didier Dakoura ozomba pa mapasa Canada Ottawa pour sentir na Ottawa ça Henri Modogo te ko simba c'est trop dit c'est bien fait Henri Modogo pe ozana kitoko mais oncle nga Didier Dakoura pas la kawana et ça vraiment bien parce que en Afrique du Sud au monde docteur Kinkani les bourgeois na raisonner sur na sanangai malgré longa Afrique du Sud abetongo dada nani wana sito kanya za la peine Afrique du Sud au senti pendant il y a des gars au senti pendant que masse na vandi ça makambo au senti par rapport à insulte Myriam nim tanoti na binote ti ya minga makoti nda biso te na ndenga mabete bakali omoni nga na vanda pembe na Karine na yebi o se passa kama kamunyo surtout ezoleka oyo omoni Karine mokonzi o bobenga Karine mokonzi mikolo ba do pese ko mbeya
fi oyo pendake oui oyo ali on benga Karim Beyambe Beyambe azana place au vanda te azofanda ka place ana place famille na poto pit avant nanda ka mama na sala vidéo nanda ka mama na poto nzima mama na na Belgique azotambola yekuti Fayamba jazz kavulu Karim Fayamba jazz kwa jazz ayesima na ye mais jazz ayambi azofanda na bandako ana place au vanda te jazz ayambi Karim na poto si jazz mtayambi pa jazz azofanda se epa na bango Karim nanda kuti au vanda wapi mutando ofandi sina pavillon zaki ya Myriam oto yebi avant 7 mois toko sabaka muto na poto wana na ndenge ya mabete bakali muta fanso 7 mois somba ni caleçon ni lutu ni eloka kolia ni lipa ni exam efoza mutama la bana kola bilamba na sombela bo Karina somba keloko Karina nyonso basali la kai même ata ozomona ke bazolo bake uba zela na so bana mambo depuis ki bana mambo boni ba mbongo obo tsaka bukipa ba famille na bino te ozomona obo baneko tinda banana liste ba parents na nyonso tu na ba famille na bino kuti tinda ka biloko te mais bezo liste ba to ba noti na bala na liste batinda katina ba famille na bango bosela ki ba kodza so bosomelo pango mais mbongo ne ko pas même ata 4000 €. Mais si lelo mais bozo ba ya Myriam na combien ya Myriam on na zo ebisa o bakali omoni ngali na ebisa batu ba lo ba ke ya Myriam ando tinda Janvier finga te ngamona ya Myriam bloka kanga na WhatsApp to ndo finga Karine a bloka nga lobisa ngati na vanda pena hôtel ka bi sermo pena ke de na la ko ba lo ba no tindela ka yo eza lo kuta na lia mbonga mi ngaso na lia honte na kosi abanda ko tindela nga na vanda ndaka Karine te pona finga te déjà na ndaka Karine ndo lia mbonga ya Myriam Karine a dit que chaque fin du mois Myriam ando tindela nga combien na kotanga montante on est salaire ozomona na zwaka mbongo ne chaque fin du mois avant que fin ngaso na problème au moins na ngaso bela oni na FC ya Myriam abanda ko tinda ando tinda na ko na ndenge ya ko bon pa Karine alinga te Karine boyi ba Karine azana Karine ko va na yo yeka ka utiliser yo yeka ka sel a utiliser mais donc comme aloka mukala na ndengo salaka eloko na oloba o ndengo salaka te ngazala mukala na ete mais to ande ko to bando travailler yo bi en collaboration na zo aider ba partenaire na zo aider boye pas zo aider nga l'air mon vidéo Janvier zala pona na makambo mais makambo ya misala ya mabe ozomona azaina makambo ya misala mabe ngasko na yebana na sima ya Karine ya misala loba est-ce que yebike moto na ngenge na kisasa batebele babanga ka ya edi ya edi abayi ko toucher Karine o toucher ke bana ya edi so to bana nzambe biso sambela ko nom de Jésus wana makamna yo wana saka mutamukili otikala ka mutamukili yo banga edi ngote moto na ngenge banga ka nzambe na l'état ozomona na respecter aloka na ko respecter za papa na nga po ko ta famille pe to za mo famille na vie non de dingo bala ndeko entre bi père na nga ogi mangoki bi place za bi ke wana penda ke oui mwana ya frère na nga mo akufa ozomona mais ko banga c'est trop dire mais na respecter tant que papa ya ibi makamuni asala ngapi na osama makamuna nga mutu mutani na musala ne ngapi na zoluka mwa lutu na nga na lia Jarel na Shanice ezala mwa biozomo ebi ke wana mwana ozomona ona ndinga ba liste na pe ya idea facha ko tshela kombo na ye na ba Willy Musheni nazo yebisa batu liste nga saki limité batu musu na bosana ki mutonde na pesa ki papier ya liste ya bakisi ba ya Willy nazo yebiso ke ya bakisa ki batebele nga kutu ndine na ko ki kotali su na kati ke batu ba bosana ki loka ba Isaac Parker na tiaki na kati Isaac Parker nde pena en tête en tête claveriste na biso ya nini ya la team nani kone yana Tito Sente pas les cas Tito Sente bimana Karine na biso Tito Sente nga nazo yebisa bino ozi susu nani ona nani adada pe aleka adada ala no kesa Fabregas Tikaboye nazo yebisa na bosa na batu ebele ni Karine Au moins, on va vendre MSU année à 360 combien 365 jours. Il y a MSU 360 jours 5 cas pamba. Ou MSU là na bangote. Mais là déjà na mboka mobile. O abima na bango. Ba mission su ya mike loka ba mawete baleka. Mawete o guess mawete. Ngabika ba mawete baleka. Ngati na ba ndete ngabika ba mawete baleka. Karine bima guess mawete. Ngalo bika ba mawete baleka. Ngo mawete wapi ya musicien. Apa guess oto yebi. Te ngana ko bakisa nga wanti na bika ba mawete baleka. Lelo oyo actualité oblige. Babenga ingapé babi Prince Bakali janvier comme on benga janvier wata. Il y a quelque chose qui se passe. Tout le monde Karine a posté photo dans ma page nae. Ba mamé Miline Zemba à Londres. Ba benga qui va Vicky Mbelani patron à Londres. Ba tonton Tchamoun a parlé aussi également. Et puis mon pasteur, mon père spirituel,
Moïse Kondi Viclair na ndenge ya Hollande wana simi Europe mobimba wana besoin ya mabonde linzamba sala yo ba grâce ndenza masala ba grâce na longa makoloba de la nation tonton manda patron clebois.com ba pichu manga ya boss les depuis ba Herman pour ba berger junior ba ibi masolo na obeta ba Francis wala ba bi Prince Bakali Karine Mokonzi de retour dans la team Wata. Ici on travaille, pas des blagues. Dans la team on travaille. Yampa Kaobi que tu travailles. Yali Massoupra Obi tu travailles. Chef Tchali, toujours travailler. Pas de distraction. Ozomona. Chef Misa distraction, maman a le distraction. On a ce chef Mishka, toujours travailler. Ozomona. Akeli toujours travailler. Bercy moi na ambulance. Tu as concentration mingi mi-ange mi-démon. Tout simplement moi. Ah, tout simplement moi. Babi que disque oyo et que simba ba faire. Tongo kota na ba jena été ya ba be nani. Ya Karine tongo kota na ba jena été. Omonika ndengo insultaki. Silisango. Ya insultaki wat. Ka ndenga insultaki ozomona baka. Na koloba ku tute yemo ka bipoto ndo c'est le publicité trop mingi. Ka ndengo insultaki. Silisango tina suka. Ozomona silisa yango tina suka tolobai kosekeza muke mekolela eza ebele kosekeza wakela ikari yango toyebisi batu kaka koseka eza muke mekolela batu to bolisi kari toyebisi yo na batu omoni na bafani wana aveugle wana ozalaka na bango yango ndo yebisa papa ni atembo na oyebisa yo balia na ndoki te papa FMI bali anandoki te yemo ka yebi makamona oloba bango mo be bayibi omoni Karine azana batu mi balé na vine ya kolala pongite na ndenga sana arriva bango so bazongele kabo abandimba mo ezaloka izawata izaloka na Miriam aolala pongite so wata bika yaka lelo banda zongi mais quel placement be so wata bi yaka yi na biso akoba azo eza ya Miriam yako vana pavio zongo o mateti lelo ko sa su ba video ozolanda bakali omoni ne Karine azana akana deux personnes na vie oya bangako oya rivara ozomona ezaka ya Miriam na la pulga solo ba bengi ka directement omona ninga oya mbango oya rivara ki so ba bengi ayi atandi toka basango boyo ake chauffeur egola eza lokuta na biso ake na ye mais azana bato oya vanisa na motema ozomona ke o ba salile ba bolamu o ba bolamu na nzambe eleke bele taka mutavanto 7 mois na ndako oyembela na nzema nzambe bolamu eleke bele 7 mois o senti ba bi avion ba makambe bele azoliesa yo biye nyonso tundaku na azofuta en plus ozo senti azobo la naba bon naba tu oyo tambola bango akabela ka bango parce que tala niveau na ce que vandise na mtima tala lorsque ya Miriam bwakisa ye en ça sous ba vidéo te ana place sa vidéo sur ba comprendre bien la minute so Karine azovanda na ndaku moko na jazz azovanda pa ba jazz na poto mais azana mama na ye na poto parce que ngani na zakanga pe na mère na Belgique so na yuti so na yelo poto na Belgique la famille to mama ka relation o abotanga na Belgique zalo kwa mama ka mama no penala na Belgique Laetitia Mango ba MK Saint Alice o wanjiko imako ye Laetitia Mango ke Chacha Kenzo na peso mbote Suzanne Ngalula na peso mbote o senti ser na nga ya Nadine na peso mbote na Belgique o senti ba famille bazamo bien ba mon DG Fred Maritime dans toutes les villes France Kinshasa PDG Georges Dikouma les patriarches sona ke lowa poto wana na so bakali na vanda chimère nanga pona obomba te sko ye azana mama na ye pe na poto ke vanda pa mama na yo azobanga sa vidéo na kikuku wana de Karina devant la chez mama na ake vande pa mama na Belgique sko moni azoko ko vanda Belgique te po ya finga Belgique non poussière bana Belgique bakani na ke tilelo aboksi bengunda na Belgique na France wapi ba MK Saint Alice wanjiko ya aspe bala na finga ka Belgique poussière ba tout ba yibi bana Belgique boko tikelete ba sena ba Michel merci boyo kinga Serna Michel merci ndo yo kinga pona yebiso ke venanga Tony son aliangulu na ndako ya Karine omona aliangulu stade expliquez bien Karine aza malin ko sakana Karine ko fa na olia na yo amela no maroli ngabi mana mobali na yo talaka niveau nga yam susu ke akabula na mobali yami te a bloqué histoire ngopele la sola linga bi mana mobali Miriam so bloqué mobali Miriam ite wa non salité nga na wesh na va na poto bobo tete fia bobo pa na ngisi te omona tala niveau tala ka loka ba Yvette Kalombo so Yvette o moni so no betelo ils a vrai yo mon conscience no oyeba wana Yvette o betelo na yeba sa sert na nga Yvette na lingaki makasi a ser mo respect aibo solo na bato na betelo histoire OK oyeba ka lisusu mobile na mo utaka mikila yaka
mobali no soi-disant yo bika ndenge za lazana moi cinéma pas journaliste bon ex na yo ala pe na moi cinéma na Canada qui peut journaliste mutafunda yo moi si ya obika ndeza ba joba utamiki malingi na Yvette mais ana nzele na yemo na Canada asala moi geste tanga yabu tala ka jompa la boka play kabagu o Karina Linga lokaba baby face clair bobula lokaba Isaac Parker lokaba vina Mike Lovalo roi d'esprit lokaba vina nga Sabina wanani na kati ya Paris wana mutafana Kenny Mumba Armelou lokaba Cédric Panda garçon plein na kati allemand no senti garçon mo benda ki oui allemand akanga Vicky Melani na Londres lokaba Cédric Panda garçon plein allemand akanga tonto Chamuna Palace vous mona lokola ba maître CD na peso ba moto mes condoléances lokaba Francis wala garçon le plus élancé lokaba vina nga Chil Mabaya na peso pe ba moto senti na taille élégance bête histoire ya Yvette Kalongo mère na nga Yvette yo ebito tambola tozala anga yo ne jono pe tozala pe na ndenge zalaka ya monaka jamu ninga propre kitoko atinda yo atinda kutu ngate ye moko mbala mo bika par rapport ya G Joana la na nzele ne mo bala na Canada bani asala pe moi geste ka ndenge zalaka jango ne kinda ka bu pampa bika ye par rapport ba direct ne nzele na komela il fallait bomba muninga na Yvette ateka muninga na epanzele wana na Canada abimana camarade nanga boy po aboma ka libana na po ye moka abenda nze abenda juana skutanga kotisa ba diabo passer nanga Yvette Kalombo na biso mona tando aloba no ser na Yvette ofanda kutolia bo ser akukati yuka boya ye tala bo bambala bo abebi sa ser nanga moral ser na kinda nzoka nde ye moka 27 jona 3 jours na katanda kuna Karim Mokonzi abete pat abende su mobali enfin to mobala na linganga nzoka nde ye moko mutalinga mobali na yo wana comme pendant bombe na pale bino bozo yeba yango taki ba petit na ye ngai no yeba panga mna ndo zane soto te bino to en général ngande biro na ye ngande mna yeba c'est na fait tout le monde m'a mon yebi c'est solo keba balia et voilà on les supporter trop c'est trop pour yeba solo ba makaba famille bato dans la lelo suka koti naba famille ya Myriam yaya o aida yo panda ba vie ebele aida kutu na biso on sakana te tala ka komo Myriam yo benga ya Myriam wana ba te bele baza déchet azo komba Karine Mokonzi comment na bango Mokonzi moi latisa e kombo na kipo omoni Karine aza malé Karine sozo kabele na so bakali so kabele ke ebele na biso niveau ava na yo alliance c'est moral Karine na maîtresse moi benga ngana maîtresse dis-moi lo ba bongo na maîtresse alatisa ya Myriam komona prendre mona ba 10 5 15 20 yak tal lelo sigo lelo ba bibena Myriam tala komiti na ba mabo kilo ya Myriam ke akima usula na bango po déstabiliser ya Myriam alobi na yebisa o bo sangana mabo kilo omoni makambo zo yebisa Karine obosa po déstabiliser ya Myriam mama pavillon loba na onionso obozo linga bokotsa ya Myriam akana mobali na ye ya Myriam mobali lelo taza marié atambola na ba kiset atambola na ba jeep aza na ndenga poto ana tanko banga te kende kuna ba pesa pe chambre vanda mabo kilo aux internet c'est respecté aux hommes on a c'est respecté pour la Myriam c'est respecté aux les toko baluka aux internet to banga te c'est glissé so lingo kota na buzoba o Karine nga kota yo mabo kilo o kota premier mo banga ni lokote po nga pe janvier na zabo na banga nga eloko te po na mesa na nga na ba vie o nga ba fingisa nga wera nga ba fingisa nga fali finisa wera wapi janvier Karine oui habite Karine ndoko na foutement Karine ndo banga janvier o moneza mutu so sana makambo il faut ko diembele tina suka ko tikele te yonga pe lelo na bino tika Karine te nga mutu otinda ngate ka ndenge muka lakisanga bakali ezozongela ye je non mon passe à mot dépasse ba benga enga oza ingate na zengate o so na bik so bo bik janvier zengra bolonga na emsu mo ingra na français yango siko vengeance que so bolonga na kutu ingra siko bo siko o eleke ingra wana siko bo benga ngo Karine kwa Karine abeba na ba Fabregas bo yebi Fabregas ba sale po sala abe jela abeba na ya banda kutu pa ba wera abeba na afinga bonga afinga ba Koffi Olomide mutu kutu o ya protéger en vie ou la mort o lelo so bo mona Karine aza l'est ya komina ba poto bakanga kete na mboka oyo ado asala nyonso o likambo Karine alala kate butu na moyi héritier Karine a trahir ye siko bo benga Karine komboni ya Myriam moto avandisi na ndako pendant 7 mois logé ye lutu caleçon kolia nyonso Karine
abeba ne bosko bobenga nga engra par rapport à quoi pour nga musala musu na dera yango ezati ezaka internet siko Karine alaksanga musala oyo nakoka nanga te ona ke nanga na masavu kona za journalité ona ke nanga boye na simba na ke nanga na sala te nazate musala Karine alakisanga yango oyo yema sanga j'avais internet eza boye siko yebsanga bakali alakso pe ba Willy Musheni Kodamboka ya Willy Musheni Kodamboka mais ata la kinga ya Willy Musheni mais Willy Musheni azane social na batunyo surtout asula na batunyo sa mécène lokaba ya Myriam Mokonzi lokaba ya Audrey babi mama social babi suka na mama babi mwasi mama Milinzemba tous pepele ya mbeto Milinzemba tous pepele ya mbeto yo baba Rimo Dogo na Ottawa PCP ba mote place za ya Audrey babi mama ba pavillon mwasi ya mondele ozomona lokaba ya Arlette du 15 ozomona ezalaka bon bana Paris ozomona ezalaka bon siko musala Karine alaksenga yango siko bakala tayo moko non sala nini. Il faut conclure notre dossier à Karine parce que tout le monde chitait déjà à la télé, c'est le temps. Karine Aza, la bienvenue dans la team Watt encore. Té, biso to linga ngote soga roya. Biso to linga ngote peto ko linga ngote pour la team Eza orchestre ba venture. On a posté Watt Adamo Papou. Ça nango ba sentiment nango to lobi ici on travaille. Francis Biba est place na peso yango la mbote ici on travaille to linga ba black té. Ba bêtise to linga to moni ba base nango sala ngo. Oh, les abaisse. C'est que si il y a muta base, non go sala. Non ba solo li après à poster photo. Ozomona luka ba makamu susu o lingi ko sala. Luka ba makamu mususu o zolingo sala. Chandel Batante mama paradis place oza na peso mbote, Jolie Bosilia mama na Kelian star ndongal na peso ba mbote place oza. Nadine ese ko la kana sucre ya vrai. Kana sucre ya vrai Nadine ese zoya yo yango sans oublier Jolemba les Kabindeze na kati ya Londres wana mama do na Paris kandi to sululaka ozomona ngana mona ba mama bon to supposé yango une fois à Zongi parce que ba Vicky Mbela ni patron de patron balinga appelé la team Watt Vicky Mbela ni papa na Kimberly Miyake Beverly na Londres ba studio NJ ingénieur Serge Kabangou les grands studio NJ ingénieur Serge Kabangou les grands Platini Mwindo ba Platini Mwindo la jeune première à Toulouse au clubwa.com yango bilengi nango yango ensemble avec Janvier Wata une fois Karine Mokonzi de retour na la team Wata to supposé yo olonga la team Wata na pesi mère na Polingo to kitoko pétaille na pesi ba mote place aza mais excuse na ngai même suma ba propos na lobaki et sala ki moi bien te na yebi ke muto banda ko bingo na ba kumbona mingi zala ki wana mbiyambia yonde monta na mona ki ser na nga na lobaya mais na gafe mais na ndinga respect à la team ser na Polingo to kitoko pétaille te Polingo to kitoko pétaille na pesi ka ba mote place aza maître de Dichou ba koki pe ko kende mais yo yebi maître Dodi Chungu sans oublier Iso Mobile maître Dodi Chungu maître Dodi Chungu na mon champion wadol na kata la Rochelle ba maître Vegeta bazali au senti ba yampaka ba ya Willy Pendienne na France ba Willy Pendienne na France yoka ba vena nga Eric David à Jésus central mo teme maman ni naboka mozomona janvier babi Jolie Bosilia maman na Kelian Star babi grâce la piquante vena yo Gimiso Wanjo venanga Gimiso Wanjo babi leader ya pouvoir ça sous leader de l'opposition tu as comme leader ya pouvoir venanga Gimiso Wanjo talra mutalongo Belgique Paris Nyon c'est installé au senti de bayamba ke pendant que oui corps présidentiel ne touchez pas corps présidentiel venanga Gimiso Wanjo babi pene babi so natali musika babi no ganga komboto venanga Sabena Wanani na bifo bwaka kai Sabena Wanani babi yaza fort ya de taka mutafanda pembeni na ba Willy Pendienne taka mutafanda pembeni na Bercy na ba agence Western pela pembeni nango na biso mutafanda pembeni na Bercy tala niveau ya grandeur on a la champion wa dola so abi Bakali na hostel aussi na 14h 1 minute Western malamoko champion wa dola la Rochelle ya solo mama Madonna Paris ngai mingi ya sanga c'était pas mikolo Western bloqué nga bato tout botinde la ba mbongo na zwela Karine toi omoni ba mbongo na zwela trop ba ya Myriam bande ko tindaka ozomona loka ba ya Audrey bande ko tinda ba ya Willy Musheni bande ko tinda ozomona lokola ba Isaac Parker ba bande ko tinda ba tutu bande ko tindela ba mbongo omona senti binake Western na mikolo refulenga na clôturer na yo parce que tu mis derrière l'état mikolo so ngo tindela ngambongo mingi faut monogramme ou ba chance mususu ya ba congolais wani na ozwa mikolo bina Western Q une fois Karine Mokonzi de retour na la team Wata yo olongwe wana za okesa Wata
ngana na makila wata ngana mona wata makilo eza wata taka janvier wata janvier la pulga soka zongi wana etalinga te makozonga ka penza na lingi pas zonga te pour on a ba distraction ici on travaille yali masoupe ici on travaille chef Francis Dibaya ici on travaille Francis Dibaya to travailler la team wata eza OK c'est yako travailler na din kashimbi mama na vini wana penza par rapport à G babi Raissa Mokuse ya talo babi maman na Victoria babi bientôt quand bien anniversaire à moi on ça moi bien babi joyeux anniversaire ya Victoria et qui ndande bongo Tina Mabaya Joe Mabaya babi Jean-François mettre l'eau olympique ils allent rabo mettre zeti balébé malgré gauche droite Élisée Faka ko saraka ndongo zoko sa mais ezoya ba maman paradis bazotinda au senti bana poto ya bien o bakenda kala bazotinda nazolo baka que message ba tout capter bien biso za ba souda la team to kutika la ka ba souda la team omoni Karine tika ko distraire bato omoni oyo zo lingolo ba wana oya mingem te tika on eza ba distraction tala ndongo tala ndongo bebiso ba via bato na par ana kina siba o bebiso ba via bato omona ka ke film oza modi film obo na vie na yo o tika la ka boy parce que so tambo ba lingi yo te loka ba loka ba yemoko babi yanga ya kati babi nakolo balo troté Trinayo quelques dédicaces parce que ça plaisir à trop et oyambayo na clebois.com na robosa na hote wana penda talaka mutu na mikolo tozana mikolo ba vidéo la news des stars grâce ilunga place tozana pe sombote yo yebi alors quelques dédicaces parce que clebois.com biso se dokiti c'est actualité ça c'est mama olobezali merci encore une fois de plus à de la nation tonton mana patron de clebois.com Pichu Manga boss lady Herman Ampo garçon slim et puis Berger Junior merci beaucoup la grande équipe clebois.com Francis Wala caméraman le plus élancé merci beaucoup à toi ingénieur Serge Kabang studio NJ merci les grands Henri Modogoske, les jeunes premiers d'Ottawa, Platini Mouindo, les jeunes premiers de Toulouse, Vicky Mbela ni papa na Kimberly Miyake Beverly Moutalongola Nzala et puis Kenimbouma Armelou Moutalongola Makolo. Merci beaucoup à toi, Mamé Miline Zemba, tous Pépélé Mbetolo, mon pasteur, mon père spirituel. Moïse Kondi Viclair, Nandenga Olan Wana Mtasimi communauté congolaise et puis Naba Mindele Azobi Kisabango, Moïse Pasteur Moïse Viclair Kondi, merci. Il y a ça pour l'Europe, Mobima Mindele, Naba Congolais, tout à délivrer Bango. En tout cas, ma bonne délit à Kafu ça pour nous. Non, l'accepte pas si très longtemps. Mais exclusivité, il y a ma vidéo naïe parce que c'est très fort. Puis tu m'as boss les dinas clôturé naïo. Janvier mon connu quelques dédicaces na bateau ya yo au bateau la yo parce que ba champion Adol na kata la Rochelle na ba ya Willy Penziene bazota la yo na quelques dédicaces seulement. Ouais, quelques dédicaces na pesque ba mboti na nga pa vi na nga Gilles Dikando le patron des Noisis des Secs moté mais ma po fini ni wa vi na nga na pesa nga mo ba conseil. Ba Pichu manga ba yebi Gilles Dikando wana. Ba yebi ba Pichu manga ba yebi Gilles Dikando le patron des Noisis des Secs moté ma po fini ni ba bi au senti penda couple mo revanda kitoko chalet chambre appellation bien contrôlée vi na nga Dadi Bigis le seul et l'unique maître contrôle. Babi c'est-à-dire que panda garçon play maintenant lancer un message oui ba ke bana poto Karina Zamutova na été wana mbe ndoki balera na ndoki te talandi ngalanga bebisa ba foya ba tout talali lo ba 27 mona ndako ya Miriam Mokonzi akomiti ko benga ba mabo kilo ya Miriam talabo yebo omoni ba mabo kilo o nyoso lingolo ba pona Karine boboko sila ya Miriam obeba na ba tuté ba ya Audrey ba nani nyoso bazaka ka ba camarade na ye Karine ezandenge na ye pour bona songi ya liboso o ya tonga taka mtatonga na ba veloamo talaka mutatonga na ba vena so Félix Oazé quoi talaka mutatonga na ba paperve ya azana somo tatonga mutu nyonso tout quelques dédicaces tobi pratiquement 30 quelques dédicaces ezaka ke bo retenir que Karine Mokonzi malin Karine Mokonzi ndoki Karine Mokonzi mbeya Karine Mokonzi liboma Karine Mokonzi on ba kiss na o simba akoka ko supporter charge na onte ko mobile se mutu tala lelo na ndako place tande ko vanda kuna lelo biloko nyoso ebimi lobi na zale kuna na place tande vanda polo o senti na côté na lopango wana tout lo Karine lobi na ndako ba bimisa nyoso kala na côté na lopango wana na zo ebiso ke ndako wana ba mpuku bazati makila ezo sanza na ba mpuku ya like ba mpuku na ba makila e bande ko sanza makila ba kuna ezali loka temple wana ndo lingo tika ndako wana tezaki temple au moins mleki ndako wana komi lelo kitoko muto avana kati mpuku. Merci Janvier Mokonzi le matin des annoncés mission côté madame so Francis Wala to des annoncés mission na bato balingaka Janvier na pesi na yemoko Chandel Batantu mama Paradis Mbote na pesi mbote na Isaac Parker garçon play na pesi mbote na Cédric Panda
les seuls et l'unique babi muta simbi allemand namaboko mikolo senti que bourgeoisie ezolo belaye pardon senti que mikolo na sabon que na ozwa 9 plus on senti bien que il y a iPhone te iPhone te Samsung 9 plus ka ndenge zalaka na ozwa ngo ndenge zalaka boyebika ke vinanga ya kati vinanga gimisho wanzo na peso mbote mère nanga maman mado na Paris na peso mbote ser nanga nono ba diamant na peso mbote na bosente ya Willy Mouchen ser nanga ya Willy Mouchen code mboka ve choisi matata ya Willy Mouchen code mboka VOA social ya ki pa côté on a beba na kingani so ye kutana te social par rapport Aristote Kitambala na bosani binote bato bolingaka janvier ba mama tout o bolingaka janvier tala makambo ekoti belebele ozomona makambo ekoti mo ameke makambo ye merci merci Joël merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande entretien ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Nous sommes clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information. Continuez toujours à s'abonner parce que nous sommes là pour vous informer, vous donner des actualités 24 heures sur 24 heures grâce à mon patron de la nation, Tonton Banda. Esther Angelos, non comme ça n'était Esther Angelos, Mamouké Luzolo, Élisée Faka, malgré qui m'a battu, merci de la nation Tonton Banda, patron de clébois.com, puis tu m'as boss Lederman pour Gaston Slim et puis Berger Junior. Francis Walla, caméraman le plus élancé, continuez toujours à s'abonner parce que nous sommes là pour vous informer et au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir, bye bye, merci beaucoup.